Bon, on appelle ça qui bambote tout à l'heure, on appelle ça sur la népo, rejoindre biso. Ouais, papa Zamwana, on m'a na landi bino, na papa na biso mukolo. Bon, ils ont dit la théorie, nous avons spéculé selon ma connaissance, mais ce n'est que comme ça que tu vas avancer parce que toujours ça a des changes. On se conseille réciproquement et tu vas évoluer parce que c'est comme ça l'évolution et où tu as des changes. Alors, papa Zamwana, selon la philosophie, beaucoup, ils ont dit que il y a des Congolais ou bien il y a des Indo, encore moins il y a des Africains. Beaucoup, ils ont dit qu'il y a des êtres humains d'abord. Parce que partout, place des êtres humains, beaucoup qu'on a des et par beaucoup, moi, qu'est-ce que je sous-entends? Ils ont dit, façon humanité, ils ont dit qu'on vivre en harmonie et en balance par rapport avec la nature ensemble. Et c'est ça, donc c'est une connaissance, c'est une philosophie. C'est quoi, et là, on dit, et compliqué. Et si on a une connaissance, on a Euta, et pourquoi Hermoro et Boumaka. Voilà. Alors, moi, papa Robert Nicolas, tu connais pas sur Enoch, sur Maramébélé. Maramoussou n'a d'accord, mais Maramoussou n'a d'accord parce que c'est comme si, d'ailleurs, vous en avez exprimé qu'il y a congoliser la chose. Donc, vous faites toute référence dans le Congo, donc nous, c'est comme le Congo. Et c'est un peu, je crois, un peu malhonnête, si pas naïf, parce que tout le monde a la démonstration. Mon papa, tout le temps, on a un maman qui a le Congo, il y a un moment que le Congo est là, mais il y a besoin partout. Le Congo est allé là, bon, paradis, ceux qui n'ont ni jardin d'Éden, voilà, merci. Au moins, il est belé, toute la région est belée, toute la végétation très spécifique. On peut ce exemple, je crois, il y a les Galapagos, ils ont des iguanes spécifiques, ils ont des donc, quelque part, tout le Calabino doit pour faire plus de crédit, tout pour avoir plus valable. Mais tout qui est une analyse simple. Je suis tout à fait d'accord, papa, quand tu dis que Congo, toute l'Afrique, ils allaient bercer la humanité, je crois que même les scientifiques sont d'accord place là. Mais, et là, pour ignorer que les mêmes scientifiques nous disent qu'au début, vraiment, il y a Kala, même les continents, ils allaient qui séparés. Donc, les continents, ils allaient qui ensemble. Si vous regardez aujourd'hui la carte du monde, vous remarquez que le continent, c'est comme des pièces puzzle qui rassemblent un bout de terre. Et ça, dans la région, nous sommes Kotanase à Maï, nous sommes Zimba et tout consort. Alors, il faut savoir que le monde au départ, c'était d'abord un. Et l'homme est apparu en Afrique, au centre du monde. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais Bamakambo, il a interprété selon la Bible, la science, la religion, quelque part, le problème est qu'il y a une force qui essaie de contrôler et la science, et la religion, et l'économie, et tout ce qui suit là. Et c'est ça un peu notre problème. Donc, moi, encore une fois, je suis au cabinet très bien. Dans l'année, papa, Zambo, la bêtise du soleil à géant et tout. Et ça dit, mythe, les gens, parce que nous avons la connaissance, nous avons un vrai ami. Qui a fait partie d'un groupe qui ont fait des recherches sur plus de 40 squelettes géants au Batouva dans l'Europe de l'Est il n'y a pas longtemps et qui curieusement ont disparu parce que l'État a l'inacté, la vérité on a ébima. Parce que ceux qui la vérité on a ébimé, la croyance va te belé où il y a le Kouta et que quoi il y a la maille. Pourquoi? Parce que la vérité on a et quoi la croyance on a en doute. L'histoire de la pyramide, tout ça. Sur le temps, vraiment la vraie version scientifique, au moins que Bible c'est du mensonge. Donc, encore une fois, tout ça, l'analyse sincère, au lieu que tout qui nous exprime radical et extrémiste, pouvoir donc s'approprier de tout, bisous tous les meilleurs, en fait, tous le peuple élu, comme les Israéliens se déclarent aujourd'hui. Donc, c'est comme si les Congolais aussi essaient de se déclarer, de chercher aussi à être le peuple élu. Moi, je pense que tout le monde, tout être humain, tout être naturel, vivant,
azali élu, azali représentant et en nature et tout mais comprendre l'origine na biso pour notre mission na biso et non chercher des idéologies qui vont encore nous séparer davantage. Merci. Merci papa Trésor. Na banza se contredire mamuke au départ na kansake okoya ko contredire ba biloko etali ba existence ya ba géant mais lokolo confirmer yango sauf que aux un peu na hésitation ozo kansake te le fait que to centraliser makambo na Congo ozo kansake to za ko tindika ka makambo eko makongoliser alors que chaque bateau na ba pays na bango il faut pas défendre pe réalité ya place na bango soki boza ko lobango te mo ko ya ko lobelango pe akotika ne ko zalate. Nous avons décidé que émission na ce titre na biso to ko tenter comme na point ya suka pona ko prouver que mama oyo ayekola ki ba misala nyonso oyo ya lola a point secret ndambu kaka banji ba yebaki pe nyonso te ndambu o yebaki nyonso sans réserve ezalaki dévoilé et par la femme et cette femme là c'est la femme africaine précisément en Afrique centrale précisément la congolaise. Raison tout ça ko insister au titan to yokana c'est pour vous prouver aussi que des autres kana est ya Congo ozo ko baba millions d'âmes to ko tenter ko coller et que ce sont ces mauvais esprits là ba esprit wana bango kaka wana baza ko bota maka lisusu tina data lo mais tozo kana bino malembe lelo na pesi bino même conclusion na ngai boza la déjà préparé minute qui comment ko défendre. Alors na banza papa Daniel mupeke yo mtoko za maloba et puis toza na mama fura koti toza pena ndeko téléphone 44 qui est na limite que za longue distance toko pesa opi maloba wana. Alors to wele na moko pesa ndeko Daniel mupeke na premier tour na biso o même pour quelle leza somo nanu kuto chauffer na biso te parce que ba secret monsieur ba question za ko ya o ngala ko poser papa Daniel na pesa maloba. Papa Daniel azalité le toza ko wela temps to pesi na papa mama fura après mama fura to kena ndeko téléphone et puis na ko zongi sa maloba na studio et pas ya papa Robert Mkolo pa modéré pa mama fura na pesi maloba. Merci mingi papa Zambwana na pesi mama Animbote na baleki na nga nyonso na États-Unis na pesi pe ba nyonso baza na kati ya radio Mbote poto kende mwa lombango ezaka ka bon nazoni ngalo baboye bo comprendre vraiment o muto ya lobaki makambo ya ke banya maboye za ya liboso ezaki salama kina kati ya Congo na biloko nyusa lobaki azolo ba biloko lokutate azolo ba biloko solo ndenge na pesa conseil na ba congolais débat o eza débat ya bana mikete eza débat pe scientifique azana ni scientifique azamu to ase atangi ka sali pe ba recherche na misala na ya salaki ba scientifique pe bazana kati na biso to ba par exemple papa Zambwana pe aza scientifique po asalaki musala na ye wana tanga ki pe asalaki ba recherche na musala na ye avoir azwa papier to soko sana na recherche te ko azwa papier pete pour il faut défendre nani cause na yo ezolo baboye ke vraiment il faut toza la fier ko yoka loko oyo tozo yoka lelo toza la fier ngana lobaka mikolo nyonso toza la fier ke ko ke paradis ezalaka nde na kati ya bapays wana ezali na côté ya centre ya Afrique surtout na kati ya Congo. Il faut toza la fier pour chaque mutu il faut toza la fier na eloko oyo eza epa na mutu mususu te ndenge nini yoko toza la fier na eloko ya mutu mususu oyo abimisi ubi oyo ezalaka epa na ye ozomona ngo na kati ya histoire ozolinga te ko ndimo ya yo botika makambo ya koloba ke baduti banini eza ya solo po soko tali ata soki na tango ya biboso na ba histoire ya ba arrière parent na biso bakobisa okay barrière parent na biso na ba mususu bazaki mulai mingi sikoyo au fur et à mesure makambo zo kende bato bazoko ya lisusu milai penza te mais quand même bazalaka ndenge wana ozoko mona ke eza makambo ya solo toko ko boya yango te eza bénédiction epa na biso loko sikona ko senga kaka ke bao batangi ba défendre cause wana po ezala ya solo ba changer écriture wana balukaka o paradis eza wapi ba Kristo balobaka paradis eza na likolo paradis eza na se eza na mais eza na sizo wapi ba yeba ke paradis eza na Congo parce que soki komia na poto komi koti ya makambo ebele te tala ndenge caractère ba mindele ezali basi ba baloba paradis koloba paradis ezali esika oyo ovanda eza malamu ezali propre
oza na ndako ya kitoko, oza na biloko ya kitoko, oza na vie ya kitoko, nde paradis na yo yango wana. Mais paradis nde yango wana koloba ke mboka oyo ezalaki paradis, ezalaki na biloko ya kitoko, ezalaki na makambo nyonso ya kitoko, ezalaki Congo. Foto ndima yango nga nazolanda bino esika oyo nakoki kokosola. Merci beaucoup papa Zambwana nazongiselo maloba. Merci Mama Fura kutu na likabolobi ya bato batangi ba chercheur kaka na mukanda Enoki soki ngonga ekoki na kopesa bino chapitre na verset place Enoki alobelaki ete bakosi bino na kotangisaka bino sagesse na mikanda na biki na papier babakisi na deuxième chapitre landona mutu basala ye pour apprendre sagesse na biki na papier te. Alléluia, makame belé ezana mukanda Enoki o ezana ngaka même pas introduction tu ko lobelaka to ke pas de téléphone soko silisi papa Robert Mukolo okozwa contrôle studio et puis opesa papa ndompe mtako yako chauffer na kota bokoko baza ko bomba ka joker na bomba ko bima kaka ndeko na 44 na téléphone apeso maloba amalo matondo feza mbuta Zambwana omoni vraiment naibite nini na remercier na makaniso yena ona butwa lelo moni ngai na banelo lando le yote na okala et puis na landa ba débat na yo au niveau la robete la masolo ya Bible na retenir le moko na bilu kombo le baka na yo ke un jour yo ila wa prophétie mais na mo ki malé mo ko kisama ke yo ozala muto yo otelemisa bokoko na biso na ndenge ya kusakana te et puis na ndenge ya blague te ozoko kwana nanya lo baninde ku place wana kumitu Zambwana banzele ozokende yango banzele o fallait biso ba congolais fallait ba pasteur congolais ba solola parce que ba débat oyo sala ya ndenge na ndenge na ba radio songolo mais osukisaki makanisi na okaka na bibliothèque lelo yo okei oluki ozoli toujours na souci ya mboka na yo omeka kofungola ba congolais ndenge lo baboy papa na biso mukolo alobi ke quelque part ba nyama ba banana Congo ba pygmée mais là on va ke na Amazonie na Brésil ezate na bato bazaka na bango peni soko tali na carte ya monde kala o bengi Gondwana Brésil eza moko etangami na Congo eza toyali le mboka moko ozo comprendre wana peso peut rapport d'interrogation faut peut-être ça la recherche sur yango parce que na Brésil côté Amazonie bazana forêt ya munene deuxième forêt va pas na biso forêt équatoriale alors ezara au Kangama et Kabwana alors makambo bino bona habité côté la Bible na recherche au sali na continuer vraiment pour na remercier na yango pour tout mekasu ko kenesu muzindo parce que le problème est que biso ba congolais to sukaka na obalakisa biso tolinko kemena au-delà te tolinko la kota la ozali ya musika te to mona ka obalakisa biso Bible to croire nga nenga to tanga ngo tilelo mais na librairie ezana ba livre bele o ba congolais ba tangite ezana makambo bele o na ba to soni ba recherche yango te parce que to yebika la histoire na biso ya 1492 mais avant 1492 ya 1000 na ba 500 na lebongo déjà wa nanu ba congolais to découvrir te Congo za ndenge ni to Afrique za ndenge ni yango moni nga na ko remercier donc ba biso ne tuza boye tuza bena ba sosoli bato to sosola na cadre ke ezate ke soki mto ozo sala malamu na ko remercier ndenge ba nabi likombo mais soki te nabi likombo ko bunga na ko loba o ezate akumo bunga za suna nzela te ndenge moko pe na mbuta za mona donc na buta no na ko remercier matondo mais mission na penza ke ozo beta ba ligne o eza ko meka ko fuwa suku mutu to meka suku bandila suku ba recherche passe to zaki ko bunga mais écrit que le cours na biso vraiment il faut tout le côté la vraie source na biso ka ndenge ndeko na pour to développer et de là en tout cas matondo mingi mbuta lelo na côté na ndenge ya website ya wana pena matondo merci siko nazo zonsa antenne papa Mukolo on a zonsa na recadrer deuxième tour za okota ozomona raison bokoko oyo il faut to insister yango ete tozo kene nulle part biso ba chrétien sans que to yeba trade union to iko jouer entre makambo koko
na ko jouer pe rôle en tant que ba chrétien ya ko kebisa pe danger eza na sima ya bokoko parce que awa na banza ba prendre que ba bokoko na biso bakoko na biso ya kala ba yebaki ko exploiter nature d'une manière trop supérieure à travers ses femmes. Koya ko loba ete ba biso na bokoko ba nzete basalaka boye bakendaka na cimetière baluka boye na boye. Yo côté sala attention pour comprendre que babiloko oyo ba mama te bakoko te mais bazwaka yango à partir ya lola euta na lola. Pourquoi lola asalaka babiloko oyo? Question ezawana. Mais deuxième question ezali ba angelo o bazako batela yango tant ba yeko laksa na bana bato ba exploiter yango. Ils ont bien exploité la nature na ndenge spiritualité moko trop avancée. Des dégâts ya exploitation ya ko yeba mayele oyo yango nazo yebisa siko na bande kwa bokoko que vous avez raison 100% que ba bokoko na biso une puissance derrière ya makabo ebele ba yebi pi ba conserver yango. Malheureusement babiloko yango source yango place euta permission na nzambe ezalaki te bako ako appliquer yango ezalita muto balakisi yo ke soko zu likasa o pesi yango na ntaba wana akokufa. Ozala connaissance wana siko jour ekozala ete yo na master na yo na moninga na yo zuwa esali yo kanda esali yo oko se souvenir na kititi wana balakisaki yo ebomaka ntaba epe pesa ona ntaba ya bato kufi. Okoya komona awa papa mukolo tanga kotombola ako ede biso très bien ba verset biblique za kofunda ya eu de ces anges musala na bango ezalaika ya kolakisa bato koma koboba koma bambeli basala kango koma tout ce qui est guerre. Donc tout ce qui est mal, parce que ces vigilants anges leur rôle était pour garder l'iniquité biloko ya mabe science oyo kozala contre la nature. Cette science-là était révélée na bana na bokoko na biso et bakoko na biso c'est les mamans et ces mamans ont conservé cela. Mbuta ndompe invita kanga papa Robert mukolo na peso maloba okobande pa mbuta ndompe après que yo sisi ko pesa biso côté nto kokelana comment on répondre siko na tour ya kafu ya misala ya mabe ya bokoko oyo ezalike ezala biso mais eza pena danger na société parce que nzambe pe a permettre ki yango te. Alléluia. Merci nazali ndeko yango ndaza koloba nayebi te soki nazali koyoka na kitoko bien te. En tout cas merci Mbota Zambwana, merci Radio Lisolo, merci bandeko banso toyali na conférence mpe bazali kolanda biso na bandako. Merci mingi. Nalingi na préciser eloko moko tolobi boye le Congo, l'Afrique est le centre du monde. Mabe ezali na eloko wana ezali te. Soko oyebaka yango te vanda kimia oyeba yango mpo ete obanda kosalela makambo. Nalobi liboso ke ezalaka na continent de Gondwana. Continent de Gondwana elingi koloba nini? Elingi koloba ke ba Afrique nyonso mokili nyonso ezalaka esika moko. C'est-à-dire que avant le déluge likosi ya Brésil ezalaki na Sénégal na biso na côte ouest africaine oyo parti wana egumbama boye kota wana Cameroun tout ça bazali mabele moko ezalaka esika moko. C'était l'ensemble ya nyonso wana onaza koloba ezali forêt. Preuve nini toza nango ba étude moko esalamaka na géographe moko allemand théorie de Gondwana moto en Allemagne yem to sala ki yango. Alors l'air asali théorie wana azwaki vraiment ba mesure soko mesurer et pas nani Brésil et Bimisi net coup de boye okay in Afrique eza exactement les mêmes mesures mais donc et kabwanaki mais kabwanaki pona nini pona mai oyo explication plausible oyo koki kozala nango ezali ete mabele wana ekabwanaki nzambe mtu alingaki mabele wana ekabwana bato bazalaki na mai nyonso batindaki bato bakufaki mokili ekufaki mais bato oyo baye kobota malisusu qu'est-ce qui s'est passé toyebite la Bible ne dit pas grand chose
régénération à Mokili. C'est pour ça que les scientifiques rejettent la théorie que Mabele nyonso etondama été. D'un côté. De l'autre, baza koloba, signe moko ya mike, par exemple, Socrate, aza kolobelango, na ba historien mususu ba précédaka batu ya kala. Balobaka, il y a un continent qu'on a appelé Atlantide. Atlantide wana ezindaka na kati na ebale. Alors bango balobaka ngo que c'était un méga séisme salemaki yango ebindisaki wana. Est-ce que lisolo moko yango wana tozoloba méga séisme ou bien continent de Gondwana oyo Noa mbula nzambe asilikaki? D'une part, de l'autre côté na yokin de kokwati trésor à l'obiete ba Néphilin ou tolobango na Kikongo ba Mazulu, c'est-à-dire les géants qui sont venus du ciel. Il y a même une population bantou qu'on peut identifier en Afrique. Tobengaga ba Zulu, ba Mazulu. Soko ke pembe na bango, ba tubaza en Afrique du Sud, bazo landa biso, bokoki ko luka recherche wana. Soko tuni bango ba kolobani race na bango et uta na Mazulu. Mazulu veut dire le ciel. Donc bazali ba Néphilin, point d'interrogation, ba Zulu. Bon, donc wana ezali to telemine sikawana. Mais quant à la preuve, l'air ba mabele wana maye koti na tango na Noa, mabele bandi ko panzana, l'Afrique est restée. Et sur le plan géologique, l'Afrique est le continent le plus stable. Et pas une abisso to ba volcan, mais ba volcan wana soke eningani kuna, ba to bakenda kotala kaka. Mais et détruisaka penza makambote ndenge ba méga séisme oyo et salemaga par exemple dans les fonds marins na 2006 je pense na mboko oyo na Asie na bosani kombo peut-être koya. Bon alors et salemaki bato ba kufi ebele oyo et salemaki wana ezali likamususu. Mais ce côté ba côte africaine, ce sont les côtes brusques, c'est-à-dire quoi? Et telema esika moko mabele e bandaki kolongwa oyo ezaki kolongwa eza lokola bateau omoni bateau ndenge ezeki kokende liboso ezaka komata na sima on dirait linge dinda na mai. Soko tali continent américain eza exactement la même chose. L'ouest complet toza na ngombo baza kobenga la cordillère des Andes ezali ba montagne milai. Mais ce qu'on y a côté à New York, côté à Atlanta, au moment il y a beaucoup de plaines. Donc, c'est que Mabele et Longwa qui est pas moko et Kendaki. Et puis, na kat, il y a cordillère des Andes, tozali na, babenga ceinture de feu. Ceinture de feu, ezali ba volcan et tondani na bisikani on wana. Chaque jour, il y a des tremblements de terre et ça les magakuna. Yo karangote parce que tozaka pembeni te mais nous eza na faible intensité yango toyoka kangote mais parti wana ba bengi ceinture de feu ezali ceinture wana kuna. Bon na est ya Afrique tokei côté ba Philippines kuna ti banane ba ceinture de feu du Pacifique et baluki ti côté kuna donc et telemi kuna. Alors mabele oyo mususu oyo kitaki elongwaki et kendati na Australie. L'Australie Toba île Wadakuna est occupée par les Noirs. L'Inde, île Nyon sur les îles Tonga, la Papouasie, Sud, tout ça, Australie, elles allaient occupées par les Noirs. Mais ce qui peut y côté Amérique, il y a aussi des pygmées là-bas, ou bien Batumoko Bazarana Zamba. Oui, c'est une réalité. Mais le continent qui est resté là, c'est l'Afrique, Téléma et Boujati. Alors l'Afrique est le centre du monde. Bon, pour la Banyama, nalingaki nazo précision. Naza na Bible mokwa waboye ya Martin basala di traduction en 1744 en Allemagne kaka. Alors na mokanda ya Job na chapitre 40 verset 13 balobi boye. Or voilà le bel démonte que j'ai fait à toi. Il mange le foin comme le bœuf. Voilà maintenant sa queue, sa force est dans ses flancs et sa vertu est dans le nombril de son ventre. Il remue sa queue, il est comme un cèdre
Les nerfs de ces épouvantements sont entrelacés et ces os sont comme de barres de rein, donc le fer. Et ces menus des os sont comme des barres de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, fort. Celui qui l'a fait lui a donné son épée. Donc, et ezali nyama ya liboso oyo nzakoba asali. Ata tolingi Bible ti, tolobi ke Bible ezali mabe, eza kolobela biso makambo. Mais au moins, moto ata aza kolomba solo na monoko, yoka makambo eza koloba ye. Bible eza kopesa biso bendication. Bendication oyo soki tolobi ke ezali premier animal. La science nous dit d'un côté l'Afrique est le berceau de l'humanité. Makambo nyonso wana esoki tosangisi yango. Le premier animal ezali wana. Soki tojongo les choses qu'on a na sima baza koloba non, il y avait de gros dinosaures et tout ça. Oui, d'accord. Ba dinosaures esalemaka liboso. Soki tondimi Bible, d'accord. Soki tondimi peut-être totele makaka wana, mais sinon ezali déclaration wana. O baza kolakisa vraiment noir sur blanc était makambo wana ezali bongo. Donc ezali recoupement ya ba science ebele o ezali kopesa biso konzo ya koloba ete Afrique centrale ezali paradis. Ce n'est pas seulement le Congo, le Cameroun, toute l'Afrique centrale. Nani ba découpage territorial o salemi, c'est des affaires qui datent de 1800 ici. Mais tozolo bela tango wana tozolo bela tango nakala. Tango nakala. Donc c'est pour ça que tozala quand même na recul moi mouké. Ce qui balobi paradis ezana mboka nayo, il n'y a pas à avoir honte pour ça. Il y a des preuves scientifiques pour ça. Loba ce qui okokite yoka kaka. Bokulu tunabiso, c'est ça, il faut tout yeba makambo wana. Mais pour la nini ba bomba yango, c'est ça l'affaire. Donc yango wana sikasikawa na bazi na sali kama précision na ndeko dont je pense pardon na ndeko poati mto alobaki kama muke, mais toko continuer kaka toko meka ko pesa ba différentes preuves oyo esa ko lakisa likambo wana. Alors toko sikawa na tour ya maloba abanza toko pesa mpoke epai ya mbuta ndompe alobi akomi prêt. Mbuta ndompe mpoke mboka. Matondo pesa kora matonyo so wazana kati na conférence yambona ko pesa nanu lokumu lotomo epa ya mbutanza bwana pamba tetango ya benga kinga lobby nako so nanga na tina ya masolo alingaji komema na lakini mama bangi parce que mbutanza bwana lobby masolo yo ezali lokolo zali kozwa cours ya post universitaire cours ya doctorat ondiko kende komema na école gardienne. Alors ezali tellement difficile na éviter comment est-ce que pour s'arranger pour le Béalicambo. Mposo ki cours yango le toza koloba kezali ya post universitaire, ce n'est pas qu'ezali tellement compliqué, ezali difficile, il faut que ça la savant pour oyeba makambo wana, mais ezali po boyebi wana balongola yango na kati na circulation. Na tango ya kala ezalaki makambo yo bato nyonso bayebaki. Mais balongola yango na circulation ba pimere biso pendant plusieurs générations. Lelo soki tokomi kolobela makambo wana et comme kobima lokola makambo moko tellement compliqué, tellement difficile. Alors pour na koloba makambo yo ya yambona ko sepela totano o balobaka balisage ndaki ndeko zabora na libandela masolo akendaki un peu en superficie. Mais sengeli bato ba comprendre pamba te compréhension ya mokili. Nenge batangisi biso banda bo mwana jusqu'à lelo ezali compréhension moko simpliste. Et dit qu'on va kamati makambo ya minene bati yango na forme très simple. Balobi Dieu créa le ciel et la terre. Mutakani c'est que non, il y a le ciel, il y a la terre, ou esika biso batu tozalaka. Oh la réalité, ezali ko la disake, il y a les ciels, les cieux et les terres. C'est-à-dire les planètes, il y en a des milliards. Soki mutu obimika na libanda na mbutu otali likolo yeba ke sanza moko oyo et plutôt minzoto moko oyo zali komona azali lokola moi.
minzoto moko azali komona azali munene na potentialité kaka lokola le soleil oyo ya biso le soleil totangaki na classe oyo tomonaka mikolo nyonso oyo bayebisaka biso ke le soleil lokola mokonzi lokola tata na ndako na ye azalaka na baplanète 9 batournaka autour na ye e na kati na baplanète 9 moko nde ezali la planète terre esika oyo biso tofandi. Alors on mituna ete na kati na ba étoile nyonso oyo mona kaya muke aza ko beta likolo ntebwen moko na bango azali soleil munene pe aza na ba planète na ye. Eloko wana eloko liboso ko pesa ezali bo bangi ya tata Nzambe. Pour comprendre que mutu po na kalsoki mutu to puissance to eloko to likambo nini oyo eza na capacité à ko réaliser eloko wana esengeli eza na niveau moko oyo compréhension na biso ko ko simba te. Deuxième élément, sokolandi na ma tradition ndenge balobaka ba makambo yo ba pesaki na mabota komanda na biso epa bakoko na biso ba indo okei epa ya ba babylonien okei epa ba sumérien okei na Amérique latine epa ya ba amérindien okei epa ya ba nini bandeko na biso ba aborigène okokuta toujours lisolo bazali koloba ete tango moko ezalaka na batu moko bautaka soki wapi bautaka na likolo pe bakitaka na mabele. Alors la question que ali ko se poser et poser pe batu ebele ezalaki ya ko déterminer nature ya batu wana. Est-ce que bazalaki batu physique? Est-ce que bazalaki batu bazali immatériel? La question la plus simple c'est que la tradition ça bazali ko ebso que bato wana bayaki na ba engin na ba véhicule volant na bagaba de jita babenga yango ba vinana epai na biso ba indo na tradition Congo babenga yango kumbi dia tia ntole yo tozali kobenga yango soucoupe volante, c'est-à-dire que ba entité wana sokolo bande wana bazalaki physique matériel parce que pour se déplacer bazalaki na besoin ya ba engin matériel. Même si on a une tradition judéo hein toute tradition abrahamique ozali komona ke bato na bengaki yango ba béni Elohim bana ya Elohim, bien que ba traduction yaki na sima ba ko remplacer mot béni Elohim par les anges. Et ange wana ba simplifier nango pona ko comme ça ba être spirituel. Or ange signifie seulement un envoyé. Un envoyé c'est un ange. Ange c'est à cause appelé matériel. Alors il y a une confusion de croire que quand on parle de béni Elohim, tout le temps on bazali kolobelana bana bazulu. Tout le temps on bazali kolobela ba Anunnaki, ça doit être des êtres matériels. Oh, la réalité est que ce sont des êtres matériels parce que l'univers est tellement monene, chaque étoile azali soleil azana ba planète naye. Et aujourd'hui d'ailleurs mutazamo azali wana mutu anaza ayebi ki na niveau ya NASA ba détecter au moins na ba satellite ba télescope infrarouge infrared ba détecter au moins plus de 1000 planètes. Oh, ezali ko présenter ba conditions à peu près similaires lokola la Terre. 1000 moko teme 1000 oyo musuna nanda kilobi na télévision ba détecter yango ezali na étoile moko ezali musika na biso ezali na 40 000 années lumière. 40 000 années lumière na niveau astrologique les autres okoro bakeza musika makasi tokoki ko atteindre yango tozana ba appareil ko atteindre yango te, mais ezali musika te, c'est proche, ezali étoile voisine na biso ba détecter la moni planète moko distance na yango éloignement yango par rapport na soleil bazali sûr que ko porter vie. Mais même quand on a un système nabiso ou un système solaire, ba expédition batindaki na sanzaka pembeni awa naza kamata ba photo no satindaka sokola kayango pour cacher la réalité ya biloko bango bamona tikuna. Planète Mars, on nous fait croire que c'est une planète déserte et une fois ba dans la radio na télévision interview on va ko TV savant moko ya NASA bazwa ki simple ndio ba exemple ya mabele ya Mars basali analyse dans laboratoire batunye be mabele ya Mars za ndenge nini abi me mabele ya Mars le kola ka mabele za na jardin na yo
en ignorant que tant aloba ki ndenge wana ezali déjà information moko même soki bazali ko boya ko bimisa abimisa ki pour vous dire que sur planète Mars mais il y a la Terre comme awa na planète Mars on a trouvé même des pyramides. Il y a des pyramides na zone wa benga Sédonia sur la planète Mars. Il y a des pyramides. Nana kende ko tshaba pyramide. Donc on va comprendre que l'histoire où on koyeba ya planète Nabiso ezali tellement limitée. To ba pesi biso kaka eteni beaucoup c'est contenu à niveau ya compréhension Nabiso pour que so ba bourrer biso na ba connaissance o ele kimingi tozo risquer pe to kota na kati na kipele que c'est même malheureusement tango mususu connaissance za kamu important parce que tango za ko pesa mutu connaissance eza ko fongola emiso asosola makamu mususu na mozindo na yango. Bakoko na biso bayebaki yango malamu ete bango na boyebi nyonso bazaki na yango ezali bango nde bainventaki yango te me bazwaki yango ezali na bayaya otokobenga bayaya bana bazulu o bayaki komemela biso pas seulement les biso ba africains tolobaka yango dans toutes les traditions ndenge na lobi lelo ba découvrir bibliothèque moko ancienne bibliothèque na Irak bibliothèque de Bagdad kuna bakuti ba texte ya kala o basi ba komango na écriture benga cuneiforme mais na ba texte wana ezali ko parler na bato oyo ba utaka likolo ba yaka na ba soucoupe volante ba bandaki ko sala ba modification ya ADN ba texte wana ezali ko dater ya ba 2000 ans 3000 ans avant tango na biso c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Alors vous allez vous poser la question. Vous avez le cas là, bah texte sur bah vinana. Oh, ils allaient parler de la guerre de Dieu. Et c'est que bah entité wana, bah bunda qui na mabele oyo, bah beta qui bah bombe nucléaire na mabele oyo. Et aujourd'hui les savants, oh bah quand qu'on vérifie na pembe ni a mer morte. Et comment on a que toute la radiation, ils allaient tellement makasi qu'ils allaient quoi accuser que dans un pensée lointain, il fallait qu'il y ait une explosion comme catastrophique et ça les mawana. Donc histoire aux Aïnango, ils allaient vraiment en partie. Le coup là quelque part, je me rappelle le bas que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc ils allaient vraiment en partie et que et c'est ngeli to kwa ko fongola. Mais tant que ko fongola, to kwa ko sosola parce que les cambo ils allaient très sensibles. So ils to fongoli yango mabe, tozo risquer tozo mo panzi à mabe à compréhension de choses. Parce qu'il ne faut pas tout bossana. Vous voulez que Mbango ait sur la prophétie, c'est très important. Entre autres, les prophéties à Banana Bilaka. Vous allez faire la chose Congo. Et vous allez comment on a été prophétie wana et vous allez que Kabiso Mongo de Toye, Tozana Yangote, et vous allez que Kabiso Mongo de Toye Biangote, mais vous allez faire d'abord, vous allez travailler dans la direction opposée pour stopper Yango. Selon la tradition africaine, selon la tradition Congo, tous les peuples Congo sont des Néphélins. C'est ça notre origine. Parce que c'est ça la tradition Congo. Mais ce qu'il faut comprendre, le concept de Néphelin, c'est un destructeur ou bien exactement quoi. Et pour le comprendre, il faut comprendre l'existence, il y a société où ils ont qui n'a mabélé avant que Néphelin ba koya. Parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de races. Nenga to na kati na mokili. Soko moni mutu muindu, ils ont déjà accusé venu ya ba koko ba utaki quelque part. Le ko la biso ba utaki na constellation ya Nzita Zanza, constellation à Sitolo, ou à benga kala Sirius. Constellation à Sirius, où ils allaient ensemble à d'étoiles. Ils ont 3 grandes étoiles, Sirius A, Sirius B, la Sirius C, et Sirius C a la planète Erotaka tout autour. L'un des planètes comme on a dit Kakongo. Faut les autres Kolobake, les Kamboya, Néphelin Toboya pe Kongo ya Congo, parce que Kongo ya Congo est Utaki Likolo. Et Utaki en rapport, il y a Kakongo, planète Kakongo, où il a dit origine, il y a Bakoko Nabiso. Mais Batu na Batu. Mindele soko kene na peso exemple, il y a sumérien, bango bazali ko parler na Nibiru. Nibiru ndezali système ya étoile na bango, ezali système binaire ya soleil na biso, ezalaka na cycle de rotation il y a 3600 ans. Ba mususu bazali ba Draco, ba mususu bazali ba Andromède, lokola ba India et consort. Donc batu na kati na mokili tozali awa
bazali ko représenter branche ya école initiatique moko yaji ko s'incarner au niveau ya planète Terre. Tozali biso nyonso ba étranger sur cette planète, c'est ça la réalité. Nous avons dit qu'on se réclamer paternité à planète Toazate, Mouindou te, Mundele te, Moutumorote. Je sais que ça va déranger les gens, mais c'est comme ça. Ce qu'on a beaucoup, qu'on a vu, c'est que Kokuta, Makambo Nyoso et Mandaji Kotangi Sama. Batuna Batu Bayaki na eloko ya contribuer le kola Baindo Bayaki tango destruction imminente et salamaki ya Atlantide na Lemurie. Lemurie c'est un continent où ezalaki na Pacifique côté Tikala était à Australie, Atlantide ezalaki côté à Likolo na océan Atlantique entre Amérique na Afrique na Europe, il y avait un grand continent où les gens ont une technologie très avancée. Voilà pourquoi les chercheurs, par exemple, ont découvert qu'il y a dans l'océan une pile atomique. Pile atomique très vieille, où ils sont incapables de produire en Olélo. Tous incapables, n'a qu'un pile atomique. Non, je pense que l'histoire, il y a un effet et heureusement que Namukanda a payé il y a Enoch. Bazali qu'on parlait, mais seulement il faut comprendre que quand on parle notion en ange, et c'est qu'il faut comprendre ce que ça voulait dire, ça ne signifie pas des êtres spirituels qui se sont matérialisés, parce que il faut na makila na musuni. Un spirituel a dit que boti sa moisi ou na makila na musuni te eza possibilité. Il faut na ola tanzoto. Et voilà pourquoi comme on a que dans les langues, par exemple, la sémantique, il y a la langue mésopotamienne, il y a toute la langue indo-européenne, parce que la langue français, anglais, ce sont des langues indo-européennes, où tu pratiquement vers les Indes. Donc, au moins, il y a une notion à je, tu, na, il signifie les autres. Les autres, c'était des êtres de lumière. Lumière dans le sens que il y a une connaissance avancée plus que Bissot. Et ce sont de ces êtres de lumière qu'on a appelés les Elohim. Singulier Nabango, Eloa. Elohim ne signifie pas Tatanzambe, mais Elohim signifie les êtres de lumière. C'est pour ça que les Elohim avaient des enfants. Bah, béni Elohim. Bana ba Elohim. Bana ba Elohim, comme c'était des êtres matériels de corps et de sang, bah, on va qu'il y a botissa. Basi ya mokili ba créer baras malheureusement baras ba botamaki ba bengaki la plupart ba musuba yaki ba méchant parce que bazaki na technologie tellement avancée mais niveau ya bomoto niveau ya bolingo tellement faible, et cette technologie tellement avancée sans l'amour na katipe la justice et la sagesse yango de malais ko créer toujours ba cataclysme ce que botangi histoire. Il y a planète la planète a subi 5 grandes majeures cataclysmes. Qui pratiquement est annulé existence et la vie et bah cataclysme causé par Batu na ba Néphelin. Et voilà pourquoi il fallait une race de êtres plus paisibles, plus spirituels, qui na planète ya Congo, parce qu'ils sont noirs, et avec la couleur noire, ils allaient incarner la mélanine qui est une substance spirituelle. Et ça dit que ça a été, ces gens pouvaient être les seuls docteurs dans tout l'univers, bataille partout à gauche et à droite. La planète était en tant qu'une entité vivante, à côté d'un kati, dans système de destruction contenu un comportement à bateau avec Ofanda, il fallait un docteur. Et docteur wana ezali yo ezali ngai. Voilà et loko ba bombe la kabiso. Voilà pourquoi bazali ko s'acharner par de tous les côtés à détruire l'homme noir, parce que c'est lui seul qui peut donner la paix sur cette terre par la connaissance spirituelle. Azana yango wana voulu ki manga lobaki yazo sala musala pour que Congo elamuka. Congo ko sala musala pour que Kachopa elamuka. Kachopa ko sala musala pour que mokili mobimba elamuka. Maintenant raison ici maloba.
eza difficile à comprendre. Merci. Ya solo tokomi na esika oyo balobaka pesa imba lobi donc makambo oyo tozali kolobama awa ezali na profondeur moko munene mbutaza mbwana ya solo ozali komema eloko oyo mpona kobanalize moto nanga na kotuna bandeko banso bozali koyoka biso racisme kombo nango nini euta wapi pourquoi racisme pona nini mokili mobimba se liga contre mutu mwindo esclave tozalaki seulement en Europe te Asie et pas musulman esclave noir bazalaki tozalaki kokende na kati ya église Kimbangisi pona nini ngai na kolobaka toujours papa Simon Kimbangu to Mfumu Kimbangu na émission na biso oyo parce que maloba oyo ezali kobima na Mfumu Kimbangu na maloba ya lobi na banzembo na bandeko même toko comprendre kitoko penza epai wapi bandeko misusu baza kosilika bakoloba Mfumu Kimbangu aza chrétien te balingi kolongola ye na kati wana banzembo misusu par exemple na église Kimbangisi bakolobaka kuzulu kwame ya kalado ya kulomba mukuyeza vavanza ya mwana vidusu ya sakado mwana kuwaiza mukula bambi donc nazalaka na likolo nasengaka na ya na mabele nyonso ezali kocollaborer un peu likambo mbutando mpe awuti koloba soki bapasteur Kimbangisi bazali pembeni bato mosusu bayebi banzembo bakoki mpe koya kopesa biso contribution parce que lelo il faut tomona epai wapi makambo ezali komema biso parce que même soko otangi prière ya papa Simon Kimbangu to déclaration na officielle nazongisa boye parce que ngai nayebi makambo oyo nakoyokaka maloba ya Mfumu Kimbangu oyo etindinga kati na barecherche eye komemanga na bisika oyo ya koloba makambo naza koloba na bino. Donc il y a une certaine élévation muntu c'est-à-dire le premier des hommes mosala na ye ezali bolingo il faut azala na bolingo entre ye na bantu nyonso yango wana na langage ya batu ya babantu mutu nyonso aza frère mutu nyonso azali ndeko mutu nyonso aza noko rarement na benga zambwana nako benga mbota zambwana mbota ndompe na rarement. Pourquoi? Parce que respect ya bomoto kati na biso tozongi mwa muke na mbota Desmond Tutu alobi un noir qui ne croit pas en Dieu c'est une contradiction en nature. Nani mbota Desmond Tutu prix Nobel de paix. Alors wana nyonso ezali kaka makanisi bandeko mosusu baza kokomela biso balobi émission ebandi kozwa baampleur mosusu mutu na mutu aza koloba makambo ya ye te eza makambo ya ye te toza koloba liloba moko mais tellement que c'est profond alors un peu si lokola désordre bato baza comprendre kitoko te donc tozali kolobela makambo oyo moto oyo babimisi mukanda awa oyo tobengi Enoch azalaka moto mwindo aboti bana na ye badesanda na ye te baye komonana ete ya solo bato mwindu oyo bazali bikelamu ya liboso mpona nini balingaka bato mwindu te mpona nini balingi Congo te. Il y a quelques années avant Congolais nyonso batomboka radio oyo ezwa liboso etambolisa batu etambolisa na bamususu ba radio mususu bonimbisi oyo batambola ete marche ici là il y avait 8 millions de morts na Congo, personne n'en parlait. Il y a quelques années en arrière, il y avait des millions de morts aussi avant que le président Mobutu soit au pouvoir. On n'en parlait même pas. Mais ponanine nagomona gravité à makambo oyo tozali kosala awa gouverneur secrétaire général moko ya Nations Unies akenda kokufa pe na Congo. Bon, wana eza makambo politique tokolandela ngo, mais vrai likambo ezali d'abord et avant tout spirituel. C'est pour ça Mfumu Kimbangu nous dira tokoso indépendance spirituelle. Indépendance spirituelle, il faut qu'on comprendre makambo nini eza koloba na kati. Ekomema biso wapi? Est-ce que mayelo oyo biso eko renverser makambo oyo nyonso tozali komona awa? Oui, mais ekosalemela ndenge nini? Alors tozali kokoba bandeko. C'est vrai que mission ya lelo ezali ka mwa makasi, mais soki tokangi makanisi na banza
tokomona mpe tokoyeba polele pourquoi même ndenge tozali awa boye likambo moko elobamaka liboso prophétie eza kosaaccomplir. On a beaucoup de respect en Fumu Kimbangu à cause ya ba révélation ya biloko ya makasi oyo tozali koloba. Donc tozali kokende, tozali ko continuer bandeko oyo tokozongisa lisusu maloba muke epa ya mbota Joachim mpona a recadrer lisusu tozonga mwa muke parce que makambo tokolobela na mukanda ya Enoch na passage moko hier kopesa biso yango moto oyo azali na mabele oyo asalema te mpo akomaka balivre asalemaki mpo alakisa bolingo amanifeste bolingo ya nzambe na Satan. Malheureusement baangelu baye kolakisa biso ndenge nini kosala minduki ndenge nini koboma bato et même bakoki koboma mwana na kati ya libuma mama na ye. C'est écrit dans le livre Enoch na bondoki na makambo ebele. Alors place nini tozali wapi totelemeli Congo eluki banganga Congo eluki bato oyo bakopesa biso bwanya ya solo mpoete soki otelemi ozwi pouvoir oyeba epai wapi ozali koke mbota zambwana mpoke mboka yo mpoete recadrer les sous-services. Mpoke lelo eza matata. Pourquoi eza matata? Eza mpoke moko eza kosenga franchement soki nano tanga na mukanda ya Enoch te yaka o commenter na yo si base ya oyo okoyoka. Mais si base ya koyela biso connaissance en tout cas on se réserver moi muke. Pourquoi tozali kolobela boye? Parce que tonto kende pe na ba section eza trop clé pour na répondre mutando pe na confusion oyo eza aza ko challenger que jamais ba jeli ba koyi na mabelete bako kobala basi ya mokili o bazana nati ya mokili. Mais dans l'antita azako accepter que un chinois a eu avec une congolaise et puis moi na bakobota azana katikati aza bona boy aza peut reconnaître était batu to yaki na mabele comme ba visiter to uta quelque part et puis tant to yaka donc to yaka kosakana poto comme awa biloko na ndeko do réponse ko ya pona bandeko ba chrétien ba yo za la paniquer na masolo oyo e ko yiko bete oyo parce que ba magie za na kati ba sorcellerie ba divination za na kati ya mukanda Enoch ya toute science sur cette terre oyo ba angelu ba yebaka na lola ba revelaka ya wana basi eza awa na kati minyonso te to kolobela oyo ko ne continuer pe recherche na yo chrétien sala attention parce que nkolo Yesu alobelaki penza ba makambo ya oyo te teza awa. Par contre petit frère Negide c'est l'unique personne, l'unique apôtre kati na mukanda na Negide okino okuta alobelaki comme l'avait dit Enoch. Elinyolo ba ete mukanda otuza koteya awa petit frère Jésus Jacques Negide bayebaki yango pe balobelaki yango pe nkolo sa pekisaki bango kozanga koyeba livre oyo te oyo Roma baye kolongola yo chrétien keba oliaka na otokondaka na te. Alors pour répondre bandeko dompe na bandeko boza kolanda na boyeba pourquoi to se concentrer un peu na mokanda Enoch au sur Congo. C'est parce que mon pays, ma patrie, to résolva ba problème za koleka na Congo. Problème na Congo to kei na musuni mingi to meki c'est bien et boto ingeta mais côté spirituel tout ça au kokate et tout ça pe na banlongo lisusu te na data lelo na Congo. Nous n'avons pas de bons pasteurs, nous n'avons pas de bons prêtres. Bref, côté spiritualité na Congo na biso ba chrétien dans ce qui na tunyo yelanga un père spirituel na data lelo o ngai zambwa na pesa confiance il y en a pas. D'où il faut se libérer bisomoko spirituellement et pour se libérer spirituellement chaque muta bana connaît ko nivukunina o bana ko luka déjà nzela na ya ko yeba nzambe o yeba ko tonda o yeba ko mako tuena ko ngobe bo sala pe attention na makambo ona na bimsa awa ezana mukanda Enoch oyo petit frère encore so apesa ki en confiance dans ape ko inviter yo ke mukanda oyo il faut me croire parce que Enoch c'est l'unique personne à mabele oyo ayebisa so makambo ya lola na makambo ko ya net ya ndenge ko sa tanta ki pe ko pesa biso ya ngoka na mukanda apocalypse donc na apocalypse na mukanda Enoch ezape trop riche na masueka olmoyeba tozo kende na mukanda Enoch chapitre 15 bozala un peu patient na koyoka ba erreur na version oyo na imprimer ezali parce que ezali na anglais ba traduire en français bato peut-être sont des américains ba kenai ko revoir un peu ba grammaire donc ce qui est erreur grammaticale et kobina awa franchement bozo yango comme intentionnellement te. Alors
tokende mpe na mokanda Enoch tobanda na chapitre 15 na verset 1. Alors oui, ouais. Alors s'adressa à moi, il me parla ainsi. Wana ni Nzambe. Écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice, approche et écoute ma voix. Va, dis aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Et l'ingénieur va être ba angelu oyo nazoke na bina badeta muke tangu bakwei na basi ya mabele baboti na bango soni ezui bango ke na nature na bango en tant que ba angelu ba yebisi Enoch kende senga biso pardon pa tata Nzambe ndi place tozali. Vous devriez prier pour les hommes et non pas les hommes pour vous. Nzambe alobi na ba vigilant oyo ba angelu oyo tala blague te awa bino ba angelu te batu fo bokende kosenga na batu ya mabele baki Enoch awa aya kosengela bino pardon. Par contre eza role ya bino ba angelu kutu bosungaka batu ya mabele Nicolas nini ya mabe o baki kosala ndompe landanga très bien yopo landaki mo makambo oyo de balobi. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes auteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec les femmes? On a dit abandonner ba kiti na bino en tant que ba angelu ya lola pobo que no koya kana ba mama Congo. Pourquoi vous êtes-vous épris des filles et des hommes et en avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre qui est Bikobo et donné naissance à une race impie? Donc boki ko sangisa ba nzoto na bango pobo ko bota na bango bana o bazali ba impie ba neflin o toza ko yaka na bango qui est awa makama Kongo na za koloba. Nous avons toute une population na est ya Congo bazo bot sa bango na bat o ba yebite si de to makila oyo to mai oyo to maki oyo bazo zula on ba nani ya déjà nous sommes au Congo nous sommes envahis bana baza ko botama biloko toza ko ya un peu nazo tenter ko forcer makambo pour boye ba spirituellement qu'est-ce qui se passe au juste au Congo mutu moko moi si moko za violer na Congo yebite nani nga violer nani nga pese mwana baza ko yeba te baza ko botsa on na quelle race des impies race bato baza ko boma batu sans avoir peur parce que un tout Rwandais na date lelo au PC mitraillette azana besoin ko yeba te batu boni baza na village o tata ko boma nana zotindika bango Kabila Kagame ba européens tous ces gens là il faut ko yeba et ce sont des anges spirituellement baza ko tindaka milimo oyo kene ko massacrer ko boma batu biloko osobo to to ko zula contrôle spirituel na Congo to kansake guerre Congo za guerre moko physique o to zo bela ka ba américain baya o ba français baya. Faites attention à Makambonga na za kolobaka parce que nazo ngana kole ba neflin ba komi na Congo to bozo la nanga bien. Vous qui étiez des esprits célestes, ba angel en possession de la sainteté et de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes, vous avez travaillé aux œuvres de la chair, vous avez engendré dans le sang. Donc vous avez engendré dans le sang vous avez engendré dans le sang, vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de la chair. Donc agir net ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes. Afin qu'ils cohabitent avec elles, qu'ils engendrent des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous, qui êtes angel, vous avez été créés de purs esprits dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle, vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi, ne vous ai-je point donné de femmes, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. Ah, on est que sommes nene ezali awa. Et c'est nga na pesa ki bino basi, parce que normalement, fallait beau vivre na mabelete na lola. Conséquence yango. Et maintenant, le géant qui est le Nephlin, bateau bazako salaka des ordres.
qui sont les prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur terre des mauvais esprits. Bana oyo bakobotama bakobekama bakuluna bana mabe Congo batu baso kobotama ona toyebite baso kobutaka wapi des mauvais esprits. Et leur demeure sera la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits. Bakobota su milimo ya soma lisusu ya kikuluna. Parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que des saints vigilants, ils tirent leur origine. Parce que donc bazaba na côté mususu ba ya molimo, côté mususu ya nzoto. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel. Donc bino ba je me place là là. Mais celle de la terre doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Alors, les chapitre 15, et puis les esprits des géants seront comme des nuages qui apportent sur la terre des fléaux de toutes espèces. La peste, maladie qui bola na Congo, ce qui Ebola, na Congo, typhoïde na Congo, la guerre na Est Congo, la famine, Nzala na Congo, c'est le dernier pays sur cette terre. Awa, chapitre 15, ya Enoki, ce que taillons malem na butu oyo, tu comprendras bien que œuvre, ya ba mauvais, ya ba angelo oya nzambe, ya koboti na ba congolaise, et compléter ba fruit nyonso oyo eza na mukanda ya chapitre 15. Papa mukolo na pesio maloba.